naoki lisolo ke nani wera son comme ni na Noël te paraîtrait ni na ngala yebite wana yebite comme ni na Noël te il paraîtrait kana olata ba couper wana za masolo kanga na yo ngai mambona te wana photo na famille autour de bangabi comme ni Noël abotama le 25 décembre moi na abotama le 25 décembre antina fait comboter comme ni akamba mo d'office Noël na yebi comme ni Noël ngiama ba comme mseza ya ki na ba vangantama ba à l'écoute wana ba kombo à l'écoute ba vangantama wana na ba kombo na yo voilà comme msusu na biteka comme na bika Noël pas botama le 25 décembre songala na ngana mitu dena sepela na bango makasi na papa chéri po baza le deux vedettes na Congo banda musique banda tilelo auto yebi date anniversaire na bango depuis le 2 juin papa chéri le 25 décembre 21 oh tout va il faut pas expliquer sur la Facebook ne toyeba la tout monde toyeba ba date anniversaire na bango tout monde ngala yebite sur tout là que un exemple mon simple pour nous tout la question date anniversaire Robino date anniversaire Fabricas na yeba kaka table na yebite ya chala mwana na yebite ngaba ka date anniversaire papa chéri na siko elo ni sala elo ni sala problème o cause séparation et utela il y a problème en tout cas ngala mona ka wenge ya kimbongo te pose mbongo ba laki nango ba mesana ki nango ba ki na bana ba patron est-ce ba yokana bana bango te kete bana mai monde eza boye to créer sous moi succès mususu mutu ntapa non na créer no moi ngala mona on dirait ka disque ngala mona d'après ngala mona compression na disque po ba yokana ba sala album d'après nga ndena soki nga na ngaki disque ne banda na papa chéri et puis sonné et puis makaba et puis masela soki ngai na kana wenge na bango parce que faut bango ba pesa avantage na mutasima muta banda ka disque moni makaba sali comme papa chéri asali que papa chéri soki succès mususu ampleur mususu il a succès à papa chéri né d'après la monde la succès album on a d'après parce que fallait bâtir album on était comme vendre te comme si bango ou misi bango si maba misi pe mususu mais comme que non ano le resali bon ngape ano bon taso ba yokana ki moi bien te mais quoi bolingo ba laki nango boni muta lo ba maba muninga na TV zate muta finga muninga zate biso ba fana série moro to ebi ke polémique ba fanatique aso so jouer mission moko wera afinga mukulu ezate zo mission moko mukulu afinga wera ezate kaka ba fanatique na biso ba tatsala pembe na bango obi tout flatteur vie de celui qui écoute il faut komisaraka au sala tu po benda kwanga na yo mais bango moko penza les loups ne se mangent pas entre elles bango moko na mona pas émission moko ntona ofinga mukulu te émission moko mukulu ofinga ntona te biso tout temps ina ki porte parole so so meki mukulu benga so ke longa malobana o benga na chaîne pour na wera longo longo les souvenirs ni na mal o pena bien pena que non tonton Moussaka koza nango na wenye ka te ko banga no te veleta la ki ya te na ki tonton te o ko tena meso benga Messi ti mo so ko tonton Jackson tantine bien sûr benga no ngaka Moussaka ya comment qui vedette et na comment qui vedette comment na Blanchard benga ngaka Moussaka tu nga vedette tu nga souvenir ni yo ozala nango ya wenge 4x4 OK no yo bana pena habiter soki ba wera ba jibe batikala na masolo oyo makambo lingeza la boye lingeza la boye ngeza la boye souvenir na bango na ndenge moninga bo tiki batu to benginga ya grâce na bango grâce net ni ya papa chéri pour naza pa na mais ya grâce pe ya bango to ya wenge po bango basali lisolo yo bango basali monde ba porter parole marqué banda na ba jamais kolongo meki ya moko bango basali vague to comme boye balongo ba grâce pe ya bango on dirait banda na wenge wenge mtene na système ya ba doubler na ba poste na tous les postes nzembe batabule balaka nango penate ega mise mona voix mon première voix moko deuxième voix moko troisième moko wenge mtene makamba ba doubler ba deux pour na pesa tout musala pour na roboma pe fier pour se rappeler Maradona tumera wenge concert ba tout plein Maradona na papa chéri na sonné na makaba na masela na betate o betate pour na betate fona mona mbongo bozui par nanga biso tout au sala boulot boa ba administrateur pour senga boa ba administrateur mais bo lembongo pe ngo bozwa mbongo ngo bozwa biso to mona ati do lelo so mbongo nanga Maradona na moni yango ti na betate papa chéri on sait absolument que batu baza plein concert eza ko betate bongo lobby na bureau yo déclarer bin lelo
bato baza mbongo lelo Bina de Matali atiki a démarré car ake la baluba avec la tonne de baluba akangi masamo Richard en tout cas fait comme on Richard j'espère akangi apse na mon on ba rêve na so beta mo ba hip hop Madonna atiki la autant un moment comme hip hop yaranan fanda wana afandi la ndara biso kaka Fifi sola princesse oh ala ndengo la ndona suka na papa chéri pas d'aujourd'hui comme le Richard comme le comité Titina Al Capone mon titre na côté là mon titre na joie poids ouais ba souvenir parce que souvenir le makasi tu me fier à Maradona et puis ça titre na boulotte ko bunga pe à Maradona et bo ba mauvais souvenir oyo za nango to ngana zaka na wenge wana ti te na sens nga eza masolo loba masolo na bango ngana na wenga papa chéri wenga na nga fanatique ya musika wenga na premier drume na bango grand na nga El Paz au capitaine auto kufa masolo to yoka pa ba ya makambu tu na tala bango mauvais souvenir na bango nyi sera na ka moko nga question quand tu as mauvais souvenir il y aura la betelo mauvais souvenir a wenga 4 fois 4 tout est ça tout bango tout et la rali wa masa na ngo bless comme mwana yese akufi ba uti ko beta concert akufi mauvais souvenir na bango ya mwana mais ngana ina wenga na te comment na wana mauvais souvenir na wenge wana te na sens ni là le wa mon souvenir d'abord malonga ona tunaki o que non souvenir ya bien o esali que rova na pe bobi ate soki pe na wenge zala ki kaka ambonyeza emsu makamuzaki na ngeza la buete ngeza la bunyeza pona ebi wana en tant que mutanota na musi ozo expliquer nga oza pena clore te soki wenge zala ka elo ngeza te dans sens na bini souvenir eza dans sens ni parce que tant wenge zala ki on va demander quoi musique ya wenge on est ko landa musique ya wenge mais tango bazala ki na ndenge bakabwani ba souvenir ni oyo et marka yo OK non soki bazala ki peut-être ba continuer ki lisusu moi ba né keke bakisa moi musika elo ni o egarda ki eza neti mutu na la lité zo tuni ndo torolota ya moi pasi muteba makamwa na nzambe kilo lobi ya mutu muteba ya nzambe biso monaka otomoni ndenge za na bindo torolota oyebi ya onte so kela ndo yeba ko ponge bana na lisu simekiti na likolo ya te lokwa pongezo ya te so na lamu na mona makona nza ya okangama lokwa pongezo te na lukanga makolo ponge ya te tika ponge na lisu simekiti na likolo donc lobi ya wenge ndenge za mutu yebi ya nzambe menga na yebi ke soki e comme le bon soki bo umeli place moko fléota e makasi succès makasi suka nango ya arabo po bango ba bandango te ba Jackson 5 kuti batata mo mamoko bakabwana te po Jackson akoma pe Jackson bakabwana ba 6e senga arabo umeli pa moko bo umeli suka nango bo panzen na asala chemin na équipe ya arabo moko na Congo comme nango Daring mukonzi moko boyiko baboko yokile ya sali vita église ya arabo moko comme l'église catholique cardinal moko baboko tose na catholique a protester yanga sala protestant obenga mission eza bongo c'est la continuité papa Kimbangu atika ne Kimbangi c'était atika Kintwali e bani na Bujala premier kiza Kintwali yango za kitambo mais moi l'année aye na Kimbangu na komba tata mfasa Kintwali po ba depta Kintwali bazalaki ba depta Kimbangi ta papa Kimbangu na Kintwali baki badiange na te badiange baki bane baki basima utoko baki batazama mpani mbana mona kirek mona récupérer bango te mona pas bimala ndenge ndo eloko to la ra bongo il faut que ba ndenge banza matinda ki destin na ke suka nango ba umela ba sali succès sima bakabwani lelo bakonza lelo wenge mtezo konza soko sala ka succès kopiaka wenge te soko uta na wenge so tuni fallait so nga pona bimala tala ba vena nga wenge otuni faire uta na wenge otuni fabrice mona wenge otuni wata lelo succès tout eza wenge mtekangi yango ngona sepelaka taso baso baki bongo taso banga bakanga te mais lelo wenge mutu ekanga Congo okobimela so uta na wenge te bango ba ume na succès et puis on va kotisi bana ba patron poto yeba bango ba Saddam Hussein orenikuta na bana kanchachi mwana Mobutu to moni bango na wenge ti akomi même président d'honneur ya wenge Saddam Hussein na okabla ba papa chéri mbongo boy na ba Vincent na ba Sele Bula na ba tata Didier Masela telemi bina on l'accès nga chola nga na kozwa l'arte mais tant ba kena palais alandi ba master na bina l'accès ga Saddam ki mpembe nanga bochanga pe parti na pona vinde piaka omona ki wenge wenge zui eloko yo tabule na ba grand kaliba no benga kasongo veut dire ko to sale ko ba benga on kasongo na terme ya ba grand calais ba luambo wenga balusi yango abenga ngo 12 ezana wenge to lingoto to choka lo betel soto ki pote mais ba copier pa vena ba balu yango na ndenga bien
wenge sai ba mambele po kala kokata musique ya ngini pepe kala kokata na cha cha chi cha 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 emene ya balusika apla wana chiki cha wenga chango na kikongo eba mbaki di mwene lelo ba misi bazana tanga kokata musique te do wenge pena asali eloko ba grave basala ya asali yango wenga futeli batu ba classe oye pena chi wenge ke wana 4e des humanités bazio pena 5e wenge mtafuta ka 6e wenge mtafuta molala na siège balempela akota wenge na 5e des humanités alempela poto ya une semaine face à la d'état avec si papa yoka la non diplôme si ma poto arata poto le sopona diplôme et vous qui tombe ya bandi ngaza parce que moni ozoto na maison même ngana na BCBC di kambute bila wuta pa ya Jolino Kezoa mais puis peut-être Kaluji a parlé à travers na Kaluji n'a parlé mais a wuta pa Jolino Kezoa ti tant Jolino Kezoa ba ki pe mokote ba ki Bill Clinton ba ki Rio ba la ki Shaingenge professionnel que zo wave nanga mu défendre de fakuna to yemba ko lega Jackson clip azwane bala mike ora innocent to yemba nzambe ato force à voix kuna zo kaneka bana gardienne ozo bule ba yeba na kate bango tout même bila yeba na kite bango tout ba yeba na kite alors tant ba séparation wenge ba wasenga baluki bil pour wera OK ko abilité ba wasenga ba yana ba wasenga ba tu na luki ba mise ba yele bil mais bil az animateur moko aboua kara depuis la copine na dunamba fa boire à danger mais nza ma pesa grâce te o ya pesa la seleo o ka moi grâce ni va pesa Moïse a betan tete 2 fois même ça tete mala mo betan 2 fois nza ma pesa okota na kanate akota mwana na ye boyebi même tavana na bango 40 ans ndenge Bill sala Bill aza animateur moko suka ayebi boulot mais crifar ya maison mère ko imbiko nza ma pesa on passer leo biso kifa na sera ya ndombolo Kaluji ya musique africaine ba partir ndombolo musique congolaise plutôt mais Bill koi abora ba créer modèle tout mais kifa e kanga wenge maison mais biso batangi ndombolo pana so kuna ba otanga ko imbiko ba pesa ngo grâce seleo mais az animateur mo yebi boulot mais grâce au seleo zoki pour ça la kifa ya blague même dans l'album bon ça l'album kifa fait là bon ça album naba krekangi ba fuenge yo fuenge yaki krifar pour comment moi sur na bassin krifar fuenge biloko le poisson combien de parties ba krifar bandombolo ba krifar ba chanson phare pe yala même si on a fait de l'amour est danger mais chanson phare bima omba au moins les ça to sali plan mo chanson phare bimi zadio ba pe ça la chance bon mo chanson phare na intervention rapide na chanson phare Chantal limbisanga ma Chantal vraiment donc et le phare ya so chance aux alana le phare nde bandi mayo et ça là les arabiens sur du chance ils ont le phare neti Joski oh ya Joski ba sali album complet mais nzem phare bimi likambo ya ngana papa suka seliwa oh mama ya lwa mbote ya Joski chance bon sali nzem mobisa so phare donc Bill ba utaka pas Jolino aye maison mère c'est le pas utaka pas Dikerod Jean ta utaka pas anti-choc Kaluji utaka ba promousse musique Kaluji ya animateur te Kaluji ya chanteur pour aye mbaki déjà nzemu na ba mboshi di passe na ba nani chanteur à vivre kufa Bulantulu Al Pacino ba ima déjà nzemba na promousse musique ba ima nzemba ya Delix Kombonanga Delix, je m'appelle Kansongo, étoile ngenge zalié. Kaluji a une journée mon Emelia. Mais Melia a chance parce que Melia a gâté c'est un siège. Avant Kaluji, même jour, il y a besoin que Melia comme chanteur, bah c'est Kaluji non. Il y a là qui est en animation mais aux chanteurs. Il y a mon Kaluji a où Melia quitté même dans le concert à Yembara déjà. Mais lelo par rapport à l'histoire la musique ya biso ya kala na musique pionnière lelo est-ce que tu peux ça opportunité na ba o bazo ya lelo ba jeune artiste ba inosbi to tanga ba kombo par rapport au tout monde peut to mona pe ba carrière na ba ndenge bani est-ce que tu peux ça mo pena chance ndenge pe ba leader ya kala ba na ba mais oui mutape sa chance nzambe ngana obisa ba chance ya mbongo te so na kabia na okwea non pas de chance mais c'est sous na 5 araba petit na ngango
bagezi mawete ba inosbi ba DJ belé bazawa ba tuna senga bango ba koma kaka nzembo ba petit na sikoyo ba osala ba succès fou donc sakangi geza kangi mais nzembo ndengana na yokité na banzembo non surtout bon ba bêtise mais ça kaka banzembo mais nzembo mettons OK yo pena donc là ba watilo na ba petit ba mission succès ba mission valeur te ba mission succès ba pas ba mission valeur la par exemple $100 au fini au tu na fait là au 20 on a fait le coin ba peso 200,000 mais $100 à sika et katani so ba que na coin faut ba tchao tu vas vérifier to longoli $5 et à la rate si vous avez bon baza que $100 à sika baza sika mais baza na banzembo penzate kenzembo to tikala nango OK et ko garder kilo na bango bo papa chéri lelo ti lelo ata vandine abike umba ezati umba na sali nyonso kaza sala ngana na ba 20 ngandi lebi ba inoso bana ba 20 ngandi asala ba recto verso asala ba 20 ngandi lelo ba gezi maote pe bazala ba 20 ngandi mais tas ko ba image ba parole bango ba sala na ba umba ba fisol la princesse ba mulolo ba nzembo asko ba petit na so bazana ngote so ngo comprendre que ba petit so bazana ngote to bengisi matata ponyo premier ministre abengisi so na fête c'est comme il inos banda matata ponyo tika azwa mama babina nzembo yo yedenga bon c'est comme matata ponyo na piste te fa bina des chansons inos ba bete nzembo on les a créé polémique moi tu binanga et comme ko créer polémique yo binanga ba ça succès na tout le temps nzembo ba bete la yi na bi chance na sens tata la pesi na pesi ba conseil ba ça la banzembo bolingité na pesi la biso ko tanga nzembo ba bete matata pona bina na ke na président de la république c'est que na tio gez mawete c'est que président de la république avandi bo nzembo na petit ke ba petit ayi polina abina onde o seki pour na ce que ba ça succès mais ba la chance baza na chance na ina poser question et puis baza la ngomba na mikete par rapport à musique na bango te po papa chez sala o mala 20 ngandi o bango baza na wera pa imaka nikide na 20 ngandi o bango bana ba bana ba âge héritier ou tabana mo sala bankambo ba sala ba 16 ans héritier 16 ans héritier 19 ans donc baba la mikete po Jackson pa bana ngwa bango mais bango ba tout le monde ba mikete po par rapport ne tozala bango mais te pesa bango chance ba koma banzembo net petit na inosbi nzembo so kina rythme wana te to azu nzembo wana kaka atia on a rythme moko normal roi rumba mais nzembo ne aussi la te oyoka top model te na beto yo pe ba pesa yo te na pesa nzembo inosbi moko eza na conseil clé au salite au liati eza biblique munyo so lève mutoki na ye parce que rythme betela ngwana il faut ka ba mike ba binango omona munyo so pena cravate na ye na moisine na bar pa bana petit capi api atitikiti kata kopa apale papa puis omona yana succès mais na binango ndenge nini so pas la biso comme roi gratana na ko mo na kanisa kimvula na ngata na primaire mais so ni lève na faut di tianga kwa na fufuda tina mutera na beta béton na nyatara fati na mona mardi comme mercredi mais so ba nzembo na bien mais ça n'était ba biscuit ya bana mike ba gado et ça so ko so na parler faut ba travailler les ba travailler ba ko ba nzembo ba sala ba nzembo est temporaire banzembo intergénérationnel l'imsala moi français pour la bête célèbre belé chanson intemporelle chanson moi na tenter donc oh des générations on est comme une intergénérationnelle comment son nom t'ascrable l'intergénérationnel au des générations ta intemporelle est dans la tenter et dans la périodité donc notre papa c'était à tchara o mana salinyoso oyo mobali en solo costa mari akanti tango agina université c'est ça là c'est ça ben dimé vieux Michel Kabé pas kanti tango agina université tete ne pas kanti tango agina IEC agina ça ba chiki na ye omona eza chanson moko eza na tante et aussi la tete lelo indépendance cha tozuie les autres mettent dans 27 pays les 30 jours mettent dans 27 pays omoni force ndem ba kibe batiki kubano bayeko yeko la afro kubano awa neti ba mayeya genewa yo afro kubano donc po ba grand kale bataye ki chemo kitoko ba wendo basaki ki so musala kitoko ba lomo basaki so musala kitoko so papa na atiki mapango ebele tina luko so ba commissionnaire so mapango ezate yiko to ko commission poteka mais ko somba e komi pasi neti manda chante akozo ida sala nzembo ndeni po okay ja lomo basali ta banzembo
On est comme difficulté ton te kasi créativité okoya na idée créativité mais c'est biso tuna mukili basala biso ndenge moko te aussi chance robota pas mobutu te so butu chance robota pas mettons le mwana fa ya président so fachi ana besoin na saba kaki bona tanga trop c'est la vidéo chic laquelle comme ça na itesco te ya kotanga ka trop pour diplomate avec sa papa na tanga ndenge tanga ki mais na bani maman musala nzapi parce que moni immeuble ya nino au moins compagnie nino au moins compagnie nino ozomona papa les bana papa bana ba bozwe belé bana ba muzitu bana ba kengo dondo akana 200 parcelles mwana kebesi mwana kengo dondo kola na boule na peuple mwana mama kelele akena wapi biso ne papa za na ngoto to sala effort wana alors donc so ko ti place mo za na répertoire ekuba okomelengi ba peut-être so bana succès bana répertoire ti akometa concert 2 heures de temps alors beta nzembu nini ozomona admettons to question aussi on la chande nini to sur la to ke conseil à Robino donc to zo me mangana ça ba kaki na kebi na nzemni ozo no bomanga déjà pour nos arts c'est générique ba tchana no boye ba nene na no ba générique mais to kebi na nzembu nini c'est ça le problème moni na peut-être on appelle ça masala bia chante conseil moro ngake mingo bia o ka bia chante ay ma wa pepe kale bia bon moi ba niance on a sala moi trop zo bunga ki pepe kale auto yebe na ki pepe kale hein so ini a comme la tele net ya mbo ba mo so kinia ote bon chanteur a danger mais comme la nzembu to pepe kale faut oh isa la nité comment bomo ils ont mon sala moi différence mais comment bomo po aza susté comprendre faut obeta ka disque trop adbia na disque pena opé bomara batu mais so comment qui m'a disque trop de nuances comme c'est quelque mingi au bouge kingo par rapport à la génération na biso bon dans la biso par rapport à biso na bino ba musicien ba bazo bi ba mikolo par rapport à la génération est-ce que polémique na sens moro large est-ce que il faut kaka polémique ezala au sein de la musique na biso pour musique na biso qui est liboso ouais est-ce que to ko tiape polémique mu pas que non pena ndeo tsholo ba que non il faut pas travailler ba zo pena ba temps ba travailler pena ba parole il faut que non te musa ko ta nzete wana polémique déloyale muteya fo moni comme que non au fois qui n'est pas boya qui nous beta au pas comme est-ce que c'est important polémique loyale polémique déloyale so beta en fausse explication ba stiswana polémique loyale fallait faut abimisa disque à danger ensuite ma disque à danger en répétant au danger pour que faire repère à zapembeni faire repère aux nzembo il y a danger ayembi ngo danger pour que fallait pas pembeni la musique faut ba rival na yo so bi rival na yo au travailler bien mobutu avec rival na yo ata bosali ça 8000 partis politiques ayeba nega rival na IDPS PP d'être ba parti politique avec combien avec rival na direct IDPS c'est comme ça il faut que rival no sala nini point faible neza nini yo travaille point faible na ekoleka est-ce que ça est important il y a le TV que non derrière tout mosaka et bien le hôtel derrière tout qui nga tout tala tout na beta bu que so pour grosse que na côté de loyal na pas de loyal et ça bien de loyal et ça faux mais loyal na sens pe ba guerre d'esprit moko boye et tu na ça quoi impulsion et impulsion biso to beta to tanga mat physique impulsion et oui termine la bouton poussoir on met le bouton ba finira bol et pour quand on finit sonnerie ben un bouton poussoir tant on finana on peut ça impulsion et peut ça mutu force c'est to tindika mutu koni abi musala moko koko temi na moto pour ça la boulot na pela so comme ben da koni o boma moto donc on peut pas monter ça la bien papa chéri musique ouais rayoki to ça la biso ça la ti motu ti eboke kangi kini to lali pina kusete to vandeli yango neni boyoki ba master bino so bolobini to na kindingu fimwa mukolo eza kindingbe fimwa mukolo primise na mino bomelaka ça est compliqué eboka mais on mera lali so kuse pas fwengi alerte générale fwengi kangi mukili to lali yango so kuse kitoko di azam mwana Congo qui parle kinzonza qui parle nzonza quoi ça dédé on comprend mais on met à quel stade plein à craquer place a été biso de au lieu de ça la plainte ça des débordements la différence de débordement na plein moko masangetoni mais moko masangetoni de sopana pour ça faire ti ba côté ti
papa chéri na oyemba mais omi rasala plein ndenge basala stade de Martyrs na mundele wana na chinois wana ndenge baki 100,000 place bakokisi bazaki ata moko te mais on va venir en plein dans mon délire là. C'est tout on est tous dans la pleine là-bas. Nous sommes débordement. Et bah papa chéri me condia Marty. Au moins ba concurrence na biso là-bas. Et ça différent na oya lelo. Oya lelo donc au moins na ba chroniqueur. Ba bossa na ba boulot na bango. Chroniqueur aleki, aba bina ngala mta faire. Nga ya fali. Kaso mta faire mi bomit. Omi bomit, c'est qu'on a na oya, mutuni na oya ça de monsieur pas na. Vous avez commis déjà les cas. Bombaka passa na yo chroniqueur azalo kwa arbitre. Collection to ko ramuta JB ya papa chéri to mutantoni. L'accès on a concert. So on papi mboma. Papi mboma. So ba concert so to bina normal. Mais so kutena zaiko, sentime que non, ozo batena nani nyora longo, nani papi mboma. Dans ce sens na linga zaiko trop. Mais na mission na ngabo ya ndenge moko. So le ko kesa problème kendi. Et banité. So le ko kesa mamilela. Et banité. Mais bino tu botikali presque tu bokese na bino sauf si ngana na biso okese boy nani boy na yo ndebo na moni okese note mais na mona zo kama inos bi mingi na guest ma wote wala sanga ke yo ye mikolo te na tuni te on est na bandi bien na bien que nos génération oyo et oyo pour chroniquer mingi ba ga fali na faire parce que musique na betara fali faire inos nga bes na masona bango te avant bango bat ba lara nga avec masona bango te c'est beti masolo pene ya wenge parce que autour ba ya wenge ne pesi batu lelo masolo wenge e fungoli ba bango bazo wa mais ouais nga ko sona bani musique mais ouais mais surtout tuni ba inosbi na ba guest pop autour ba ke ba sa musique à succès parce que succès est le retour mona tozo mona mbala moko ta obimi libanda boy oyoki toza obligé et puis musique na succès peut ça cibler na batu moko très précise. La plupart en tout cas bamike. D'après nga. Ouais, d'après ndenge yozo monela ngo ndenge ozo observer tout ezaka point de. Oh mais na betelo na ko abanzim na bango ti. Na linga bango to nga petit no biso moni patozo yamba no kampo. Bon, so ngana. Qu'est-ce na mona une fois to solo peut passer mbot. Na kana bango cool. Mais na betelo que non na linga ne ba zo ba parole ba koma banzembo. Tala, au ça la sa chanson te potika comme na Congo. Vie moko bokelo isenge. Ayi pe guitariste. Abeta sandoka tabule na lombo bazonga sima. Babomelinga libala, nga babomelinga libala na sandoka. Bakabolanga na papa ya bana. Abeta guitare wemba. Et compliqué tabule na bazonga sima. Ou jomo comme ne vadio mambenga. O babenga handicapé tu le vadio. Vadio mambenga mutu belle de face. Hein? Mais avec personne va bien avoir PV, personne vivant avec handicap, avec PV. Attends, la na boro. Aimba tambla malembe. Maintenant ta vuemba be voloro bavanda nan. Tambola malembe mokili ya bato bavanda nan. Abetaka wana moko. Lisi yenga, chanter ça soit Congo aimba 20 chansons te. Ayo leli yanga inayo bisengo ya bismoko ekanga deuxième chanson ni utameka ke simba na wote la banza ki chéri yanga moko nzoka nde chéri ya bamba esimba te mais ayo leli wana moko wendo kanga biso ni ayo leli ka ayo le ba mama pe bazo ya aboti so 65 banaka na ayo leli wana ba mama yele ba mera ka banoko ba onte ba mama libongo so ka ayo ngai c'est ba nga wendo 6 fu akimani ba koto yani ba mbanda ba bonganda do azo ba mbisi ba mama mbala mo pour ko fa ba ya 65 bana donc ayo leli kaka am équipe franc congolais compliqué pe bat maka to ko kanga bango na fimba ngubwe bamoni yango oyekeli ba mère crack ba craquer ba mama kala ayoleli so ba ko ba exemple musa papa nga pour na lato na zemi na poche papa we no zemi na poche donc ce qui soit cette bana ayoleli kaka sala ke lo bien moko e ko tikala lango mais sala ngo bien lingango sala ngo bien lingango okostika la libela na libela
Maman tombola te ka 800 bilamba na kati ya ballonné mais ben c'est na fête mona ki zoba ebine olata te ba maman tombola bizaka ne loko moko kolia na qualité kolia na quantité te et comme na expliquer la massa moi de la pondu na fufu assiste à tout bisu bikedi ka miyo le ka lo mo so ba lo mai o ko ma pondu zo boule folie moko vitamine E na kati vitamine C na kati to no minde na film mais la timo tas mo wa mais la ti mais on pas quand il a terre on a parlé tu on est à kilo mili que côté nesqui tu on est comme kilo hein il y a besoin de petit boulot tu n'as pas signé numéro qui c'est estomac on m'a même mili qui te fan les langues belles on me dit que comme ils sont pas battus oh la langue on a pompe oh bon ça autant ma petite malade des big ça donc les gars qui viennent galema quand la monde on pas traduit pâtissier mo à la studio a commis 300 malades na mire na clinique ngalema era na 9 pavillons yo 300 malades na studio o chaba mo sara couleur ko te sila ba malade tu examen fallait sur la mire sima le boulé le balcon ba charlatan nzembu sala ngo ebelete mais moko ka mais elle a goût et elle a kitoko eko tikala na reposer question mo ma voix beta rabord moko mais pepe kaleti na mpira zongi sangwa ma voilà sala keba ayolelie moko ekanga bablo ne yalaka baspera babetena babelo babetena eki expérant abetaki pe moko na vive pe kanga lo mama beloti liwa kaleki no banze me belete il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça là que l'on a bien, lingango, salango bien, au côté Kalalibela. Père Boka, na prof Lutumba. Bah ça là deux chansons. Debout congolais, ini par les sona, Zaïrois dans la paix retrouvé. Et c'est tout le cas. Bah ça la mora c'est ben non. Tout le cas c'est ça la mora. Remix non. La remix non. Hein? Quand on est kanga. Oh la païen, oh la chrétien, tu mets ta rap là. Pour ça qui beba kufa kutu. Mais plat batike les tikali. Ta jomori maele, na ngojeza kufa so ki Jonas so inani. On après ça Jésus boule ya tombe na. Avec batanga la Bible ba moi mukezi atu na na fait. Joseph. Ah? Joseph d'Arimathée. Aki maele tali onde na oyebana. Bibo pesa ngebembo na kuna na libulu nanga. Lelo famille na ye na bakoko kokolonaye batikali ba milliardaire en vie na ndenge nini l'état t'a pris moko ya kotala na Jérusalem wana l'état t'a pris moko o batala ka tombe wana bakabula on katete na famille soka t'a $50 famille 25 l'état peut 25 soko bana tira Jésus il est le bakabula katikati bana donc et comme ça on bala non famille non moi ça quand tozo linga nzoka o linga ko na libula Jésus on a libula Jésus comprendre Joseph de d'Arimathée il est loyer bana nani yaki mukusete masa na biso za chevia na fusa pako ateka nena oyebani la amatana nzete na nzete matana yebana jizabilele na yo lepa na donc faut le blo mo sala otika ben solide otika la sika ponde ka va pimbola ka nzete makase ninganaka comment yo kolongola mukilo tikelo oteto ndokanisa yo kama de Jésus aki païen aki ne chrétien te yo pas mo ba tcha Lazare te na Bible mais kama de mo Jésus ye wana mais mo na pasteur le po kama la païen zo banga alors la capable de païen le temps va pasteur warrior ah aux pour la Bible chaque jour on y va païen quand on la païen aux pour la Bible on la Bible on va combat Satan de Genèse Apocalypse non combat qui yankene démon oh voleur la carte bon autant la païen oh je sais pas qui avant mon apparition sur terre j'avais vu aucun juste pas même un seul il y a moyen qui j'étais un gars païen il y a ma porte pour les bananipo à noter à battre selon culture na bino so mais la radiam pas mais la diam na bino c'est ma élection ma badiam ya ma porte pour la zoa succès trop maga senga nzamba longole kunki nzamba boya na zoa succès na kunki na yo ba mona ke côté musu na sala raté pour na kunki no akufa na kunki alors ba parole mo catholique ego ngo mabe ti le so ape mangwema na catholique apôtre Paul pas moni libale ya pas statique ala ko nga ba ngo ba sango minga zoa parole ma botate mais ba oh moni libale ya pas statique ala netinga asenga ate ba tutu ba botate c'était parole ya apôtre Paul et c'est pas ça on était à ce makamwana faut que tu aies un monsara pour Bamakambo. En tant que monsara ndenge mivanda en tant qu'archiviste. Et ça la ronde. Ça la yako pena une partie de l'histoire de la musique na biso. Ka musique te la bête sur la Bible na bi ma mtom kili. Na ça que fort na se démarquer. Mon musique ça to ça la ba faut ba mingi ba musicien.
biso tel presse ya roi deuxième position mais tu rappelles avant plat pour presse ça pouvoir à makasi ce qu'on a ça que fond c'est démarquer il y a pas musicien il y a un orchestre qui commence à tangi président nga batangi nga parce que na omniprésent la presse na kimanga TVT na omniprésent la presse na yebi ko loba et puis na tangaka trop maman na lo boy so tangaka trop te oye bon te vraiment ma classe faut tanga na nous trop ozala na ki oya la riche na culture générale oye ba oya la un peu un touche à tout donc nabi makambu nyonso même tina médecine na yebi on a baga andropause batine la ngambo na docteur abino te baga ménopause pour la moi si andropause pour la mibali pe yala on va la comment la période de 60 à 75 ans a reçu na poste SXT a rappelé na poste soit bureau oliate papa bola papa kalaki di fumbwa babula likaba mbesu cha pilipili ya kubweta na kwanga na kutangwa leso papa tolami obotolia nini bolamba ka bolamba aje kusani akomoki maguana otuni papa mama kenda ba kenda mboka pata tata mwasi bango ya donc mbala akomoko na andropause mwasa kota na ménopause comme mamba classe tala ba asepsie pour nettoyer milieu microbienne et comme milieu saine oh comme ça la on peut asepsie mais mingi ba ba bango te asepsie ne va ça son hôpital ba tia l'école pour ba tia tonga action wana benga ngombe tonga bon na ba fa ça l'opération de ba désinfecteur salle terme technique na comme na asepsie au moins comme ma classe ya ma musique te tana beta mamlo ba épasiotomie bano ba bota maka sans zela ya ko la toilette ça mission ça nzela ya ko la toilette ba benga moi la botami bongo azana épasiotomie faut pas saler épasiotomie pas saler opération faut pas donc c'est ya ko la selle donc on est comme ma classe et le moins makamo ya musique donc na yebi makamo belé na tanga rappel trop puis les vieux musiciens nyonso ya orchestre tout tant la bête n'a via innocent ba gaz ma wet donc la ça il faut na la touche à tout pour na si la succès et puis na pesa moto va remplacer nga un jour na otika musala ala na pouvoir ana devoir bo bengane bo beti donc babi faut ça jubilé j'ai bien la musique à rater wendo toi j'ai bien la musique me non wendo te ba lobby wendo ndem to banda jubilé nga zu jubilé no banda joska kufi tata na ngati programme ya BCDC boete so ba ba bo so la ni ba mingi ba yebi ko lobate so ba bangaka jo a succès rabiso ya po moni na lobaka soko ti porte parole so awa monsieur Sileki kala ka sa beto ma solo kese mo sina ngote boete to beta les 3 to yo la beta le to beta les 3 pesa na chance to beta so ti porte parole so panga ka beta to beta les 3 président so saki boya sali boya point barre po ande o kese la bango aibe lo mo ko beta te mais on nga na bandaka mouvement na biso na kena bino na ba divers na pandani programme ya groupe. Est-ce que tu as boulé à bêta boîte à la taverne Olympia bêta 30 jours est-ce que tu as solo Tokomi na suka ya émission na biso. Est-ce que tu as boulé mtakota guitare basse bêta solo na biso. La guitare la bêta contrebasse wa mulai. Le guitare comment bêta pour na taboulay. Pourquoi l'Olympia ya na Kinshasa? Mona zo katanga. Ils a tellement mulai. Est-ce que yebi que pota boulay à bêta na Olympia? Peut-être pas parole. Minute à biso ko muke. On dirait surtout ni batu bana besoin y aura prochainement to ya bon on a le solo y aura pas batu mini na soko mukie nana sanoke que Mobutu a pesa ka boulay un mois et une année après ce domaine de lancer à répéter pour que ne bête Olympia na mini na soko mukie batu ba se penani faut tout na bango programme ya groupe ya BCDC album et umeli tellement ko bozanga nga congolais boye baka mutu mo bozangi mko bozanga musaka pona bosaka fier pona za mko na za atende bo comprendre to na kena nga poto libela na lo ba suste ndebo mona na i presse sili succès musique ya na jubilé bogara boy pena tabsode moni to tabsode to ba tabsode so keta la kuna wandire ka biso de ba mas bogara boy na ça je bien sur émission chaîne abino Congo et na prime avantage na la tasu le kabilo baleki télévision et le on la sepela la émission Artisomo émission na bino olanda mingi bo s'abonner ebele bo s'abonner à trop na chaîne na bino avec David Cohen l'animateur designer to boena boy vraiment qu'on se présenter mais prochainement toko sola lisusu ba sujet eza ebele donc lelo to yambaki Mosaka en tant qu'archiviste mais aussi en tant que porte-parole rapidement na moins 2 minutes to tikali nango opesa biso moi programme ya groupe ya papa chéri to yeba album yango to zelaki yango tellement trop mais na moi ngonga muke oyo to kata émission parce que ngonga to zingonga to solo orchestre eza na Brazzaville to se pesa bana Brazza après que se pesa bana Brazza to que se pesa bana Lubumbashi après na papa chéri azon en Sopoto tant royawa de to tala oyo nzamba batele biso abombeli biso pona bino donc
Numéro 09 98 12 37 12. Na ba remerciement na omba moko. Remerciement na batu balinganga. Pesi Ben Olondo malette mystérieuse bambo tebele. Et Makabango bambo tebele. Pesi pasteur Ali Maïmon la mère Ono Lubaki, Auguste Moukadi, Tete Nema Boko Bank et puis là c'est la mingi na ba fanatique ya Papa Chéri, na bata ba fanatique ya orchestre et tout. Pour la mission na ça la sir. État que archiviste, état que connaisseur ya mama Kamebele. Ba remerciement na bino ça me va tout au cœur. Ba geste bo salanga ponango. Do bondo na mo senti bondo kozangango. Mais nous avons pesa binonga do bo sepela. Kozana paye, kozana congolais mo netinga raison na boye. Eza be forte salaka. Po o ya sima ayeba boulot mingi. So be boulot mingi te bo bete bo benga na. Donc pendant mosaka to kabona mosunto tika na molimo. Naza bino in time numéro na 09 98 12 37 12. Vous avez belé Hollande biso to komi pratiquement na suka to solo lima solo oyo ya Wenge 4x4 mais to koti pe na moi ba parenthèse mususu pour na komeka un peu ko partager actualité musicale ma solo tozo mona mikolo mais émission to koti kango boete to kata émission te sans remercier équipe technique oyo accompagner biso na moni tonton Ridi Bonde Boteke Mobali ya Mbinga hein, mon réalisateur Pichou Mansia, PM Montréal. Et je remercie aussi Yannick Bondongo. Bienvenue Mangwata, Nzoto ya Eboya Mbindo. Nzoto Eboya Mbindo. Doris Fimpa. Bienvenue Mangwata, Nzoto Eboya Mbindo. Agassi Azama. Elida Pirocini, Paris Conciergerie, Abissouria. Shopping Mall. Annie Chitou, Première ministre. Pasteur Clovis Fimpa. Respect papa, pour soutenir Abisso. Namoni Bongo, Jérôme Lupungu, mon ami, Kevin Kat, Bongadio, Nathan Kabea, BH Ndambu. Donc, mingi bo s'abonner à la chaîne Nabino, Congo et Sengo, officiel plus télévision. Donc, émission Nabino Artissimo avec David Cohen, l'animateur, designer, l'ambassadeur des artistes. Donc, pour un prochain numéro, Tokutana. Donc, Minyor le Bezate.